Shalom, shalom, ma bana Zambe. Gloire à Jésus. Santa Karaba Senterebe. Yondo Korobo Sindaraba Sente. Indandaraba Sente Kerebeshia. Babaraba Indo Korobo Sente. Brandaraba Sente Kerebe Indorobo. Indandaraba Santa Karaba. Oh, Yondorobo Sikarabashia. Shalom, shalom. Amba Pambola Biso. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Soussou pour nako. Ozonga. Na programme sur Lingala. Tika Nzamba Pambola yo. Yo vous allez connecter. Na pesho mote na communauté sur Christ. Benga bande kumusuba kota. Pe partager vidéo na bande kumususu. Yo zo bande programme sur Lingala. Te bonne na communauté sur Christ. Nambe papa to pesho merci pour toi les amis malam. Yo salib songulu to mona mukona lo de gloire. Ko sa songulu to lek satango elongo na yo na bandeko. Na ko yo kama lo bana pe ko bondela. Boto tikitango na boko na papa. Ozo contrôle na nyonso. Na komo na Yesu Kristo to bondeli bongo. Amen. Yari programme na biso oyo to bongsa chaque jeudi. Oto yokla maloba ensemble pour kamotali prière. Peto bonde la nganatango muke na kombo na Yesu Kristo. Prière ezali très importante. Prière nanzela na yango nzamba seso ngulu yako établir volonté na nzambe kata mokili oyo. Prière yango zo pesa licence pa na nzambe asala mokili oyo. Asala bomo na biso. Asala ba famille na biso. Tant que nous prions, nous empêcher Nzambe à koki sa volonté na ye, à sala okoki à sala na mokili oyo. Nabo mona biso, pe na ba famille na biso. Nzambe ko forcer volonté na mona biso te. Malinga ke biso to bondela, to pesa enzela, pour te asala, pour te azali esprit. To kotanga mukana na Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Dans verset 9 à 10, verset imbalé seulement. Vous allez malobakolo Yesu. Abi, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Yesu bango lo papa ba yekolo awa. Pote batuna ki ekolo Yesu ndenge l'action ndenge bondela. Parce que notre Père qui est au ciel, que ton nom sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Et le roi de Bosoko, sur le bagita, bozo bonde là. Vous comprenez que Nzambo zo bonde ali papa nabino. Azalika ka Nzambe tali papa nabino. Yunanga epetango pusani, boso Nzambe yako bonde là. Yeba ki papa, azali papa na yo. Azali papa na yo. Yo uta epa na ye. Ngana uta epa na ye. Nous avons attiré l'attention sur le verset verset 10. Oualbi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aïbo bon de la ratika te bo konzinayo ekita. Mais partout sur la que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tika te volonté na yo ekoksama bele de ko za ekolo. Te moni clairement awa. Tant que le bon de la. C'est-à-dire que toujours bon de la pauvre volonté na Nzambe ekoksama bele. Et que ça bon mon abisso, et que ça famille abisso. De ce qui te bon l'élité, nous avons empêché volonté dans Zambé, et que ça bon mon abisso, et que ça ma famille abisso, mais et que ça ma carte mon kilo. Zamba zamba volonté malam, azaba plan malam, pour tengana yo, plan malam pour ancien famille abisso, mais te faut sengi te bon de la pointe siango. Pour te mon plan na au kokisama, pour te mon volonté na et kokisama, et sengi te bon de la. Nous avons prié, nous avons renforcé le plan Nzambe 4 mokili oyo. Nous avons renforcé la volonté na ye 4 mokili oyo. Nzambe apeso kombo na Yesu Kristo. Autorité na kombo na Yesu Kristo. Mais c'est que tu exercer autorité ango na zana libondeli. Le libondeli zo sungabiso, tu exercer autorité na kombo na Yesu Kristo.
po ete makambo esala makati na mabele oyo. Makambo eza ya likolo nzambe sala 2000 passé. Po ete makambo yango ekokisama na mabele oyo. Esengana to exercer autorité na kombo na Yesu Kristo po ete ekokisama. Yango lelo oyo tokobondela bina oteya na ntango moke prière oyo ya kolie pe ya kodelie. Prière ya kolie pe ya kodelie. Et puis na suka tokobondela basije oyo tokopesa awa kolie pe kodelie. Alléluia. Gloire à Jésus. Totanga mukandaka ya Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. On entend la version Moko. Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Oezali prière mobimba o senito salaka ya ko lié pe ya ko délié. Et les prières o ya ko exercer autorité o epesa biso na kombo na Yesu Kristo. Pona ko lié, babi o nyos ko lié na se e ko za lié na likolo. Pe o bo délié na se e ko za délié na likolo. Amplifa baba expliquant mo biabi o bo lié na se ils ont déjà o izali lié na likolo. Pe o bo délié na se ils ont déjà o izali délié na likolo. Et ngolo banini likambo nyonso to o izali illégal na likolo et ce qui na se apesa illégal point sur bananzambe. Et c'est exercer autorité pour les camons illégal. Les camons illégal dans les colos. Et c'est bien sûr dans la prière, faut exercer autorité pour les camons illégal à nasser. N'a pas d'exemple. Dans les colos, tu es bien que il a exaté, il est illégal. Dans les colos, il est illégal. Donc si on a moins de choses, il y a un bon monde. Ils ont 4 dans les bottes. Et nous avons lié. Faut na déclarer illégal. Donc, au lieu ça seulement qu'on déclarer illégal. Qu'on permettre de qu'on péki ça. Nous avons lié dans le bagage, nous avons péki ça. Nous avons déclaré illégal, nous avons permettre de. Et ça qu'on lié dans le singate, ils ont démonté. Parce que mon lié satana, même li m'a bien dans le singa exalité, l'esprit. Mais on déclarer illégal, on permettre de pour te agir, pour te fonctionner, d'abord mon au 4 na libota na yo. Donc ce qui que ko yineza est illégal na likolo, ngana lo bana komo na Yesu Kristo, na lié molimo o ko yina, na bo mo ngai, na libota na ngai, na komo na Yesu Kristo. Ce qu'on ni les illégal na likolo, eza bolingo. Sina lo bana komo na Yesu Kristo, na délier bolingo. Esprit amour, na bo mo ngai, na libota na ngai, na komo na Yesu Kristo. Nathan Soukat na libota. Na moni désobéissance c'est pas na ban. Moi je comprends que nos désobéissance oyo exact na likolo. Parce que muto même qui rebelle désobéissance na likolo, ba boa ke na se. Suno sande na komo na Yesu Kristo, na lié molimo o a rébellion. Na lié molimo o a désobéissance c'est pas na ban na ngai. Ezo tumsama na lié ango et puis na délié molimo a obéissance, il y a soumission ba ko to sangai. D'autant nous soko au lié et c'est au délié. Tant qu'on lié le négatif, il faut au délié positif. Tant qu'on lié les camons, il faut au délié opposé à yango. Natana maladie. Na comprendre les colo maladie c'est illégal. Alors ben na combo na sokiso, na lié molimo o maladie, na benga na bo monangai, na benga na ndako nangai, et puis na délié molimo a guérison. Na délié molimo a santé divine. Na bo monangai, na libot nangai, na combo na sokiso. Et ngolo banini ozoko exercer autorité. Yeba eke mon kolo o yambaki Yesu comme Saint Sauveur o sangangi na molimo no santo.
Total kana 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 et 17. « 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Bible. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Malgré o s'attacher o asange na nkolo Yesu akomi molimo moko. Mukolo o yambagi Yesu Kristo okomagi molimo moko na ye. Do kat na yo molimo na yo na molimo sonde sanga moko. Yanga na verset 19 fa lui boye. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Aïboye bite zot na minon, yali temple molimo santo, obo zwa ki ko te pa na Nzambe, bozo s'appartenir na bino mokote. Donc ngana to li ba temple molimo santo. Do ali ndako na Nzambe, ndako etambola ya Nzambe, po Nzambe avandi katu mona biso. Si on a la prière wana, tant qu'on lié, on délié, et on va que nguya ou evangé 4 yo ensemble, yango na coopérer. Zamba sala 4 nanzera na yo na ngai. Trone za likolo, mais avant les 4 nanga na yo. Parce que pour te asala, pour te nguye za la manifester et sengi au bondela. Bien c'est la foi. Tant qu'on bondela, on lié, on délié, tant on lié au délié, nguya ensemble 4 no et bani ko sala, et bani ko sala. Et bien, comme un changement. Mais si au bon élité, même un Nzamba va faire 4 na yo, moi, ça là, exacté. Alléluia. Je dis quelque chose, aux autres sa licence et pas dans Nzambe, aux autres sa permission à ça. Tant qu'on a lié mon limo en incrédulité, qu'on s'en a rendima. Na lié ango, na lié, na délai mon limo foi et banoko sala. Na moi, qu'on s'en rendima 4 na libota, 4 na bana, 4 na église, na commune et sokiso. Molimo o incrédulité na lié na komona sokiso na komando linga tika libota na ngai mais na na délié molimo o ya foi et o sa neni molimo foi e bani ko zo place sikoyo de autres jours lié to décret illégal e bana ko longwa mais autres zali ko délié autres zali ko déclarer légal yango bango za osala de ce qui to renforcer volonté na Nzambe volonté na Nzambe eli ke o nyu so likolo eza emo ekokisema anase mais que ça mananzera yo yango bit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donc volonté Nzambe oza likolo ma mwezo manifeste na likolo pour essayer manifester kat na se awa pour te ngana yo to vivre kaka na sete ozo vivre na likolo na se awa Nzambe ozo vanda kat na yo mais na likolo ngana tozo vanda kat na Yesu Kristo Mutazo bondi na zo mema o eza likolo eza manifester kat na se awa tana moni ko zanga unité division 4 na libot na ngai na bina kombo na Yesu Kristo na lié molimo o a division na benga nyango et pe na délié molimo a unité ezali ko nazo renforcer volonté Nzambe o zali unité et sala na libot na ngai na kombo na Yesu Kristo alléluia tikana tangwa mu kana Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 2, pardon, verset 6. Ephésiens 2, verset 6. Bien amis, c'est bon. Ephésiens chapitre 6, chapitre 2, pardon, verset 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes à Jésus-Christ. Nzambe a sekse elongona Yesu Kristo. De temps où Yesu Kristo c'est quoi qui yonanga to c'est quoi qui kat na Yesu Kristo. Kalbi avant biso elongo na likolo kat na Yesu. Donc to vivra spirituellement na likolo penase. Na likolo to za kat na Yesu Kristo et penase awa Yesu Kristo za kat na biso. De ce que Yesu ba to bon de la volonté na Nzambe. Oza likolo se manifeste kat na se. Et on va que makambo oza likolo kuna. Et se manifeste awa. Bolingo za likolo se manifeste awa.
esengo za likolo se manifester awa tala moni ba oiseau ye la ngai na bi ko comprendre na likolo za mawa te na ko lié molimo yo molimo mawa na bengono na famille na ngai na bengono libotanga na koma sokiso na délai molimo esengo na koma na sokiso tala moni molimo o a mort prématuré na comprendre non ils ont volonté d'embêter na lié molimo mort prématuré puis na délai molimo longue vie pour puissant bien so to vivre tant mouraye na grâce dans Zambé na koma na sokiso de yango to ba prière oyo elle est prière ko lié puis ko délier autres exercer autorité. Dans mon canal, Ephésiens chapitre 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Bien, c'est bon. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Barbi, na ye o akosala, nazala nguya o esala kat na biso, akosala au-delà na otu kosenga, pe tuwali kokanisa. Tumuni ke nguya ngo eza kat na biso. Nzamba za kat na biso, pe nguya eza kat na biso. Akosala au-delà otu kosenga, pe tuwali kokanisa. Tango to bonde laka, nguya nde eza kat na biso, yango nde salaka. Po te nzamba va na kat na biso. Donc, prière pour qu'on lie, pour qu'on délie. Tant qu'on lié, n'a qu'on délié, n'a qu'on libéré ngouya ensemble de katanga et banako sala. Alléluia. De son abondélité, et nous avons n'a kanga ngouya vandi kat nangai pour nous sala. Pour na linda qu'on ensemble. N'a qu'on tambour ensemble kat nangai. Ngouya ngo zali kat nangai. Tant qu'on a bien combo na Yesu-Christ, n'a lié molimo o ya désobéissance. N'a bon ma nangai. Et puis na délié molimo ya obéissance. Nguya molimo semba ngo sala et tangi force benga nyango et puis libérer mon obéissance et bani ko affecter vie abana. Faut la continuer ko sala yango. Vous se soumettez-vous à Dieu et résister le diable. Faut pas se soumettre pas dans zamba malobanaye et puis na résister diable. Jacques chapitre 4 verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 7, pardon. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Abi, on se soumettre pas ensemble. On résister diable et akokima musikanayo. De aller respecter ngana yoto résister. Dans la prière, qu'on lié force démoniaque, qu'on lié en gros, que déclare illégal, d'abord mon aïe, d'abord mon angai, et puis qu'on lié, qu'on délie ensemble, et bien qu'on s'opérer, et bien qu'on se manifester, d'abord mon aïe, n'a pas d'angai, n'a comme les sokiso. Tant que prier de moi, nous y avons des quatre, nous sommes nos salles sikoyo, et bien nous sommes maman échanger, et bien nous sommes alléluia. Tant qu'on est au bon de la ndemwana. Donc, on a eu un temps au bon de la. Na ringito bondire pa ensemble. Nangonga auto tika nango. 10 minutes auto tika nango. To bondire pa ensemble. Olandi ma sema o attend moi moke. Ya prière ko lié pe ko délier. Pona ko sala ke volta ensemble za likolo et se manifester en assez. Na rappel tant ba to lié ba singate. Mais c'est pas to déclarer illégal les likambo za likolo te. O pe sengi za et ça matin bon mon abiso. Pour les coller au salamate, déjà volonté dans embêté, ne mon père n'a pas mon famille, et que salamate, pas exemple volonté dans embêté. N'a pas exemple, koina, division dans les coller au konate, de yope moi dans embêté, au coup de la division, te peut permettre en quatre en famille dans le de quoi le bagage n'a combo dans les sokiso, n'a lié mon ma division en famille dans l'ail, et puis n'a délié mon ma unité. Mon mo a conflit dans les coller zate, il y a des autres des athées, je suis remarqué des autres dans mon nangai, des autres dans la famille nangai. Na ko na kombo na Yesu Kristo na lié molimo o ya désordre na ko permettre kat na libot na ngai et puis na délai molimo ordre e ou me na kat na libot na ngai kimia e ou me na kat na libot na ngai na kombo na Yesu Kristo so molimo o ya mawa susi na bina kombo na Yesu na lié molimo o susi ya mawa na lié ngo na déclaration illégal pe na délié molimo o ya sengo la joie de l'Éternel est notre force yango est régné na libot na ngai
na bomo na ngai na kombo na Yesu Kristo. Donc voilà prière oyo ya ko lier pe ya ko délier. Oyo sali que lier sur bi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'utiliser le principe oyo ya ko lier pe ya ko délier pour te volonté dans ensemble za likolo et za manifester na bomo na biso na libot na biso na komete na biso na kombo na Yesu Kristo. Na lingo bon de la place ali nini ozo mona zali illégal. On a likolo ezalité o ezali volonté na zambete mais au sala na bomo na yo et ça ma carte na libot na yo. Soza malade ba na kombo na Yesu Kristo. Yo maladie, tu dis que maladie nyo soza eza spiritualité. Mais so boni que ça spirituel, o ko bon de la. Même aux hommes la bakis pa pek sa bakiste. Mais ba ke na kombo na Yesu Kristo. Yo esprit maladie. Na lié na kombo na Yesu Kristo. Na benganyo na bomo na ngai. Na benganyo na famille na ngai, na kombo na Yesu Kristo. Pe na délier guérison. Na délier santé divine. Na bomo na ngai, na liboto na ngai, na kombo na Yesu Kristo. Ce que ça dit désobéissance c'est pas na ba. Le ba na kombo na Yesu Kristo. Yo molimo a désobéissance na vie aba na ngai. Na lié yo. Na bengani yo. Na liboto na ngai, na kombo na Yesu Kristo. Na délier molimo a obéissance na vie aba na ngai, na kombo na Yesu Kristo. Ce que ça dit division. Kat na libota. Le ba na kombo na Yesu Kristo. Yo molimo a division. Na lié yo. Na bengani yo. Et puis na délié. Molimo a unité. Kat na libota. Na kombo na Yesu Kristo. So yali pauvreté manquement. Le ba na lié molimo a pauvreté. Na lié molimo a manquement. Na kombo na Yesu. Na délié molimo a richesse. Y abondance. Na kombo na Yesu Kristo. So yali molimo a li sumu. Le ba na lié molimo o a li sumu. Ezo tumsafi na ngai. Na kombo na Yesu. Puis na délié molimo a richesse sans zambe. Pour na li jisse liboso sans zambe. So yali molimo a régression. Ezo kango ke liboso te. Le ba na lié molimo a régression. Na lié force so démoniaque. Ezo kanga na progresser te. Ezo kanga liboto na progresser te. Na lié na kombo na Yesu Kristo. Et puis na délié molimo a progression. Ezo ke liboso na kombo na Yesu Kristo. Ba ko lié o eli négatif et puis délié zali positif. O ezali na nikolo na kombo so ko bona bonne place na kombo Yesu Kristo. To ko bona kombo Yesu Kristo. Santa Karaba Senterebe Mrondo Korobo Sitarabashia Endanda Raba Santa Karababa Mranda Raba Indo Korobo Yekerebe Sente Kerebe Nanda Raba Sente Kerebe Indo Robobo O Yanda Raba Sintarabashia Karaba Sekerebe Indo Robobo Papa na kombo na Yesu Kristo. Tako liye molimo o maladie zambe. Et autres nous sommes sentinelles sur papa. D'autres nous sommes sentinelles au papa. Tu lié mon limo na kombo na Yesu Kristo. Tu déclarer mon limo maladie illégale. Na bo mon abisso. Na bot na abisso. Na mangomba na abisso. Na kombo na Yesu Kristo. Pas te délai mon limo à guérison. Te délai mon limo à santé divine. Et affecter ma autres na abisso. Et affecter ma autres na nzambe. Na kombo na Yesu Kristo. Papa na kombo na Yesu Kristo. Na autorité à ma clé na Yesu Kristo. Te lier mon limo à désobéissance. Et autres nous a vie à bas na biso. Le limo à rébellion. Te lier na kombo na Yesu Kristo. Te commander au tika mo na bana. Na kombo na Yesu Kristo. Te délier mon limo au de gloire à obéissance. Et régner kat na bana. Obéissance et la manifeste mon na bango. Na kombo na Yesu Kristo. Papa na kombo na Yesu Kristo. Te lier mon limo nyo sa pauvreté. Et ko kangabiso de gloire. Na kombo na Yesu. Monimo a manquement. Na kombo na Yesu Kristo. Te délier monimo abondance. Te délier monimo a richesse ensemble. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Apa te lier monimo a incrédulité. Au nom de Jésus. Peut te délier monimo a croyance positive. Te délier monimo a foi et pas na Yesu. Na kombo na Yesu Kristo. Apa na kombo na Yesu Kristo. Te lier monimo oyo de gloire faiblesse spirituelle. Au nom de Jésus. Peut te délier monimo a force. Force de la Zambie. Force de la mambo mon abisso. Yako servir yo. Na kombo na Yesu. Pateko liye monimo oyo ya régression. Eko kangabiso ke riboso te papa. Te liye monimo na kombo na Yesu. Te liye monimo a régression na kombo na Yesu. Te délier monimo a progression. Te ko kene riboso na kombo na Yesu. Te refuser kozonga sima. Na kombo na Yesu. Na
Bato lié mon limo divorce au nom de Jésus. Réseau ma divorce na mon abana zambe. Te lié mon limo na kombo na Yesu Kristo. Te délai mon limo unité 4 dans la famille. Unité 4 na bala. Na kombo na Yesu Kristo. Te lié mon limo séparation papa. Au nom de Jésus. Peut te délai mon limo unité. Unité régner papa momoko. Na kombo na Yesu. Bato lié force négative papa. Et qu'on dérange mon abisso. Na kombo na Yesu. Peut te délai force dans Zambé. Nguya Zambé dans la manifeste. Na bon mon abisso. Na mabot na abisso. Na kombo na Yesu. Konche ko bonde la. Exercer autorité. Papa to lié mon limo oyo malédiction. Binabiso oyo pambole. Moka modi réalité. Molimo malédiction to lié ango na kombo na Yesu. Démon na malédiction to lié na kombo na Yesu. Te déclare illégal na mon abisso. Illégal kat na bota. Na kombo na Yesu. Peut te délai mon limo bénédiction. Esprit à bénédiction Zambé. Et affecte mon abana Zambé. Et affecte ma famille nabisso. Et affecte mon nabisso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mbranda karaba seke. Mbrende rebe sinta karaba. Yondo robo seke rebe chia. Endanda raba sente. Yende kerebe indo robobo. Exercer autorité bien-aimé. Bonde la place aux Zali. Banako lié, banako lié. On se mange illégal. Illégal na likolo. Omoni kezali vote dans Zambé. Ezo sarabo mona yo lié yango na komo na Yesu. Et puis délire zali vote dans Zambé. Na komo na Yesu. Mbranda karaba seke. Bato lié monimo oya mort prématuré. Na komo na Yesu. To yegango illégal na mo na biso. Illégal na ma famille na biso. Na komo na Yesu. To délire monimo longévité. Au nom de Jésus. Pour être libre votre papa. Tu veux le temps moula. Il faut que c'est ma nombre mikolo oyo bongisa. Pour un saint biso mokiri oyo. Au nom de Jésus. Te lié monimo longévité. Na komo na Yesu. Mranda karaba santa. Kerebe sente rebe bebe. Mrende kerebe indorobobo. E karaba sente. Dindanda rababa. Karaba sente rebe shia. O mrondo korobo. Iende rebe sente kerebebe. E andaraba santa. Ikaraba sente rebebe. Mrende rebe indorobobo. Tataraba santa. E baba raba inda karaba. Oyondorobo sikaraba shia. Embranda rababa. Yandaraba indokorobo. Sanda karaba sente. Yende kerebe indorobo santa. Baba raba santa raba. Oyondokorobo indaraba. E yende kerebe sente. Baba raba sanda raba. Ombrondo korobo indaraba sende. E baba raba santa karaba. Yandaraba sente. Mbrende kerebe indokorobo santa. E baba raba shia. Oyondo robo sindarababa. E yanda karaba sendere bebe. E ndendere be indorobobo. Korobo sikaraba sente. Babaraba santaraba. Yanda karaba indo korobo sente. Yende rebe sikaraba shia. O brondo korobo. Sandaraba santaraba. Embranda karababa. E yanda raba indo korobo. Yende rebe sintaraba. Korobo si karabashia, branda karaba senderebe, e baba raba indaraba, oyondo robo sindarababa, karaba santa, e karaba senderebe, brende kerebebe, yondo korobo si karaba, e ndandarabashia, ienderebe indo korobobo, e karaba senterebebe, e kerebe senderebebe, branda rababa, yanda karaba santa, korobo soto korobo, brende kerebe sinta, e baba raba indarababa, e kerebe senterebe, yenderebe indorobobobo, oyondo korobo, yanda karaba santa, e baba raba santa, e baba rababa, karaba sekerebe, yondo korobo sindaraba, e baba raba shia, endenderebe indo korobo, yenderebe sinta karaba sende, e baba raba santa raba, oyondo korobo indaraba sende, e bebe rebe indo korobo, karaba senterebe, yanda karaba senterebe shia, o karaba senterebe. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Na kombo na Yesu Christ.
Apato peso merci wali nzambe malamu. Na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso ilega na likolo. Peso sala manifesto mona yo. To dekango ilega na kombo na Yesu Kristo. Na liye o nyonso li voltan nzambe te. Ezo tunso mona yo. Et tunso li voltan na kombo na Yesu Kristo. Et puis na delie o li voltan nzambe. Yango kusabo mona yo. Na li voltan na kombo na Yesu Kristo. Na liye mulimo oya maladi. Na bengana o musika na yo. Na li voltan na kombo na Yesu Kristo. Puis na delie mulimo guérison, santé divine au nom de Jésus. Na liye mulimo wa division. Kat na li voltan na yo. Na kombo na Yesu. Na delie mulimo wa unité au nom de Jésus. Na liye mulimo oyo ya séparation et divorce. Na libala na yo na kombo na Yesu. Na delie mulimo oyo ya unité. Na libala na yo na kombo na Yesu Kristo. Na liye mulimo oyo ya rébellion, désobéissance et pas na bana. Au nom de Jésus. Na delie mulimo oyo ya obéissance. Na kombo na Yesu Kristo. Na liye mulimo wa incrédulité au nom de Jésus. Na delie mulimo wa foi au nom de Jésus na bomo na yo. Na liye mulimo wa faiblesse spirituelle au nom de Jésus. Na delie mulimo oyo ya force na kombo na Yesu Kristo. Na liye mulimo wa mort prématurée au nom de Jésus. Na delie mulimo wa longévité. Na déclaré yo okupate oko vivre pe oko tatura misana nzambe. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Sikate nzamba pambola yo. Sikate nzamba batela yo. Na clan Yesu Kristo protéger yo na libota ya mubimba. Na kombo na Yesu Kristo. Tobondele bongo. Amen. Nzamba pambola pona tango libiki elongo na biso. Merci mingi pona kozala connecté na service oyo. Nzambe azongi sera mingi. Sikatola na kimia ya nzambe. Peto kutani mokolo na dimanche à partir de 14h pour notre service na biso. Bye bye. God bless you.